bienvenue sur playboyoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a les lots, Tokolo Belabino, polémique, Tokoki Kobengango, polémique, et puis les années polémique, Nabato Bazo comprendre, Nabato Bazo, ça la semblant de ne pas comprendre, parce que les Congolais ont commis des sortes. Misusu, Bazo, ça la semblant de ne pas comprendre, mais Bayebi Nabango, de Makambo Zali. Misusu, Bayebite, Bazo Bungi Sabango Nzela, Nabatu Oyo, Komaka, n'importe quoi, Bato Basalaka, vidéo, il y a n'importe quoi. Donc, Yangwana, Lelo, Tozali Ko Lobelabino, Nakanisi Bozali sans ignorer Boyebi Yango, président de la République à Noumaki, Koutou Konomete parce que à sali ordonnance Moroté et à nomination Anna, président de la République Nabiso Fachi Beton a 10 000 contributions et à PNID au Ezali programme des Nations Unies pour le développement. En 10 000 Kozwa M. Akere Mouna. Donc, Azalana Bisso a accompagné Bisso na Masolo, Oyo, il y a anti-corruption. Mais peuple congolais, Boyebi, peuple congolais, comment ko polémiquer, na makambu, kaka ko polémiquer, misusu parce que balingi Félix Antoine Tshisekedi te, misusu balingi balubate, donc komi ko polémiquer na makambu Oyo, vraiment to ko polémiquer te. Yangwana ndeka Boyebi ka ke 5 minutes avec César Ngadi et Zalepe cours éducation civique et on a tout ça qui n'ont jamais tokoki koti kaka batu oyo bayaka na ba fausse information ba dominer biso parce que biso to yebi koloba biso to yebi ko expliquer pe tokoti kaka binote boyaka na ba information ya buzoba donc ezalité parce que Congo ezali ya biso Congo ezali il y a Félix Antoine Tshisekedi te, Congo ezali il y a Lolote, Congo ezali ya ngai te, Congo ezali ya biso nyonso tu ezali ya ba Congolais. Mutu oyo alingi penza Congo na monité pourquoi arozala contre Félix Antoine Tshisekedi. Mutu alingi Congo parce que Félix Antoine Tshisekedi est présent à Gotika qui président na ye mais Congo na biso ekozala kaka. Donc yango na to lingi to expliquer ba tout bien. Bon comprendre que monsieur Oyo Akere aye kozwa place ya Congolais mon côté. Monsieur Akere mboka na biso Congo ekobebisa ata 1 centime ya mbongo ya kofuta été parce que to moni na ba réseaux sociaux ba te belé ba komi et belé na monaki pe donc président Dio Salemba a commis donc wana za mutu na biso. Nakanisa ça comprenait ki wana koma ki on avec émotion oh non na regretté ndenge ni fachi na mboka na biso bato bazate non wana ezali PNID et sali proposition nango parce que bango bazali na kati ya masolo bako aider biso mais faut bazala na mutu oyo azali représentant parce que ya azali mosali moko international bazwake na bamboka nyoso tout au PNID ayaka tiaka poa donc bazwaka ye aza déjà une expérience aza déjà na carte moko de visite donc aza mutu kutu oyo te bakoki ko tchaye doute parce que soki bati mutu mususu le temps batala na mutongo ba preuve na ye oh que c'est pas le cas. Il y a M. Akere. Donc, Boyo Kamalamu, M. Akere wana ayete que pour azwa place ya Congolais moko ou bien pour Congo et bandoko futa e mbongo. Donc, mbongo na e que futama na PNID. Donc, programme des Nations Unies pour le développement bangom to ba futa e bangom to ba sala nyoso tuye azala mutu moko représentant na biso. Donc, na ndengi ya libanda. Eza ndengi Matungulu banomaki ye président na biso atindaki na bad est-ce que Matungulu akendaki akoma ivoirien ou bien azwaki a place à bato ivoirien non etangami bad batinda mutu batindaki neti en France bomonaki tango batindaki mutu na FMI donc ba français batinde mutu na FMI la cité que bakeno kozwa donc place ya ba américain donc ezali ndengi wana donc peuple congolais calme président na biso Fachi akosepilisa bino ayebi masolo azosala ba oyo baza compétent na domaine oyo ya anti-corruption na makambo président wana boromona représentant nango oyo akozala ba ko nommé awa par ordonnance présidentielle mais monsieur Akere azali mutu alibanda
PNID déjà essaie pesa qui est masolo donc ba yebi azaka pona mboka na biso te à travers rapport na ba mboka ebele. Et puis, ceux qui ont travaillé dans Mboka, ils ont pour aider. Il a dit que ceux qui ont travaillé dans Mboka, a commis neti mutamboka na bino. Non, et puis parce que ça déjà na masolo oyo, ils allaient y a démontrer que bah yebi musala na donc peuple congolais boyo kamalamu. Mais c'est Akere oyo Félix Antoine Tshisekedi avocat munene oyo za de réputation na yezali réputé donc na niveau international aye wana po na koyiba mbonga ba congolais te. Aye wana teke pour a remplacer ba congolais, aye wana teke pour ba congolais bazali bazoba mutakoi kwa sime fonction na zate ezali nde etangami ndengi wana parce que ni douana et proposer mutu wana parce que mutu wana ezaneti bad neti matungula kendaki ezali proposition bino mo bomo neti États-Unis d'Amérique et longoli contribution na ona OMS. Donc parce que ils ont mona masolo eza clarté parce que place yo ozo sala masolo il faut oyeba place ocha makolo oyeba États-Unis d'Amérique et monique ils ont mona na clarté et longoli contribution na OMS donc baza na droit na bango donc ils ont neti donc ni et sengi et debiso il faut ba mona clair na mbongo oyo bako aider biso et puis boyeba ke nzambe nanga boyeba ke Félix Antoine Tshisekedi akosepelisa bino na batu mususu bayiba na ba niveau international donc boko mona ndengi bako sepela ndengi bako kanga bango eza likambo kutu ya kocha li sekite donc makamususu eza na niveau na biso makamususu il faut eza na niveau moko international donc que soki elingi nete apata na niveau international bino moko bomoni pesi biso mawana motema po bomona kaneti ke hôtel de ville batebele baza ko critiquer Chantini Ngobila mais Chantini Ngobila héritage ni nazino azune hôtel de ville héritage ni nazune hôtel de ville tokuti ville à Kinshasa l'état de lieu to salaki tokuti banyongo ebele na ba banque nyonso combien gouverneur pozo ba kino a photo e ba vérité na si ça maloba te tokuti banyongo ebele na ba banque nyonso ezali sauf la banque BCDC oyo tokuti nyongo te ba banque nyonso etikali ba nyongo etondi kuna ba nyongo environ plus de 60 millions nyongo ya makasi oyo tokuti eza la banque UBA à quelques jours il y a ba élection présidentielle na ba élection ya ba député bazu nyongo ya 14 millions de dollars. Pas seulement Wekenda, tout éviter. Situation Tokouti na ville. Tokouti, bah fonctionnaire. 36 mois, il y a un paiement. 36 mois, bah foutamarati. 36 mois, il y a barrière. Hein. C'est pas de façon continue parce que l'équipe a un salaire quand même 12 ans. Hein? Mais très souvent, dans le monde, on a un crédit revolving. Malgré le crédit revolving, bon, bah non, comme on et pas bah fonctionnaire, mais la grève, bah non, ça m'a mis peut-être bien, bah non, l'andaté, bah pandisango, bah non, c'est pas mis, mais bah grève, bah non, ça l'a. D'ailleurs, tant que commis, ils sont venus réclamer bah du na bango, bah rire na bango, bah sengara. Mais depuis biso de côté, et là na sanza mon côté oyo, bango bah zui salaire na bango te. Systématiquement chaque mois, tout ça au football. Tokouti, ville de Kinshasa, est mise à l'index. C'est-à-dire que l'opération moko bancaire est grosse à la ville. Parce que Nyongo est tondi et belé partout. Ville de Kinshasa, Tokouti a crédit de mon côté. Donc il y a un acte de sabotage ou il s'armaki ou il biso to hérité. Bon, Moni Binomoko, donc ce qui est plus de 65 millions. 65 millions, il y a découvert dans la banque, surtout, il y a qui ça à part banque Moko. Donc, ça n'est que moutou normal, donc moutou normal, n'est donc, on a une interdiction bancaire, et puis on a découvert Moko, donc, et aussi la KT. Vous vous rendez compte, bah, tu vas critiquer Argentine, Ngobia, ça, le hôtel. Bon, moni, héritage, et là, quoi,
ayeko zwa na sima ya nini akosani mbongo ezate donc azawane fois betata ba 15 ans soki ba combien pour ba nyongwane sila parce que banque ekodefisa mbongo te donc il faut kozongisa mbongo wana donc vous vous rendez compte bato lokola ba André Kimbuta na bazali bato bakokangama il faut bakangama bakene ko se justifier donc ezali déjà ba mbongo moko bandeko zongo avance ayebi ke banque epesaka boy aye azui déjà ba mbongo avant bon mon ndengi gouverneur na biso alobaki ke ataka na période d'élection ba ke ba bendi soki ba millions de combien mbongo en place ke e monanité donc bino ba makambo nyoso to il faut ezala penza makambo moko sérieux ba bando kanga batu moko donc ezali makambo ko sakana te donc na yebisi bino vraiment bozala calme bokanisate ke donc na Congo batu bakoki kosala makambo neti monsieur Akere wana bazali te mais estangami ndenge wana PNUD eye na masolo ke mutu oyo mutu akogere makambo na bino donc bozali na makambo loba te parce que mutu wana ageraka makambo ya mboka na biso te donc ba Cameroun ba Rwanda ba mboka ebele ageraka yango donc totika polémique na makambo oyo ezali ya ko polémique te il faut bo comprendre na makambo après au sali analyse na yo comprendre des makambo ezali heureusement que ndenge na sabino ka 5 minutes avec César Ngadi donc ezali cours d'éducation civique tout le monde est d'accord et puis il en restera ainsi pendant longtemps. Donc, tu as marqué une courte pause publicitaire. Un partenaire Nabiso Bazali, Romain Ilunga, les grands traiteurs, Oyo Mikolo, Bazaka, moi, na calme par rapport au coronavirus, mais tout cela, qui à l'objet, moi, août, baro, zonga penza, na katia masolo, mais il faut déjà ma réservation et ça, maka bien avant. Donc, Romain Ilunga, les grands traiteurs, Oyo Azali, na mobilité géographique, Aroya, partout dans le monde de Sika Bozali, et puis c'est Pela TV décodeur, na Busso, Yabana Mboka, Oyo Karamuki, au Tina Poche, au Tambolanongo, partout dans le monde, et Sika Internet, Ezali, au branché. Donc, restez connectés sur Clébrois Original. À tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet ya Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso n'engozo mais ma biso on a 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV.
Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. bino mo boy tolanda ba partenaire na biso mibale oyo bazali ndenge na yebsaka bino ke bazali ba partenaire éternel ba kozala kaka na biso ba kovanda kaka na biso donc ba okende esika mususu te parce que sika na bango ezali na 5 minutes avec César Ngadi na cluboriginal.com. Donc sikoyo eloko na yebisi bino donc peuple congolais so likamboye botika émotion. Parce que le peuple congolais a réagi à une émotion, sans analyse. Donc, à mon cas, yo, oui, maka, ote, ngana yoka kipe, bato bazolo baboy, yanga pena loibo, photo analyse. To tika émotion, to analyser. Monsieur Akerewana azali sujet camerounais, donc pnid, mutu etindie, eye namasolo, parce que ba ndimi ba ede biso namasolo o ya makambo ba corruption pour na kanga batu nyoso tout, ba miyibi nyoso tout parce que za na niveau moko international bino moko boyebi parce que na niveau na biso moko bomoni makam président de la République a sali a lakisi ke mboka na biso il faut batia yango confiance ba miyibi nyoso tout ba okanga bango au monde to bandoko ba batebele ba réclamer nga ba bino après César Ngadi 5 minutes avec César Ngadi ozolo ba ke caméra 350 millions zali 350 millions zali donc 370 millions na mboka na biso ba 370 millions donc 20 millions ezali belé donc to bandoko ba ka wana mbamba mais ezali donc tolo bakutu plus de 370 millions de dollars botala mutu moko mutu azali te que société azali personne physique eza même pas personne morale personne physique ayibi na moins d'un an 360 millions hein ayibi na moins d'un an 370 millions de dollars azali société te hein? Azali une personne donc physique donc mutuloko la yonangai azuiba 370 millions de dollars bongo siko so asalaki 5 ans ango yiba combien est-ce que mutandenga na lingimboka est-ce que mutandenga na lingimboka donc bazali belé imaginez qu'il y a sali 1 an ayibi plus de 370 millions de dollars bongo bato yo basala na balera kanambe basala ba 18 ans na bakanambe ba yiba combien. Donc, il faut poursuivre bango. Tout il faut poursuivre bango. Poursuivre bango. Donc, si koyo na monnaie sous message moko donc Bobar nouvelle moko ya lukuta ezali ko tambola partout boyebi donc ba nouvelle commande en okaka e bimial et tamboli partout to monique au chauffeur moko sous ya président de la République na biso Fachi Beton c'est qui singai donc quand même to yebi ke bato bazali ko kufa na présidence mais to exagéré te ya ko pesa ka ba Bobar donc ba information moko lukuta donc ba en anglais ba fake news donc to monique au monsieur Kadima chauffeur il y a présidence de la République il y a Fachi Beton a eu tout kufa donc monsieur Kadima pour les intimes Kadi donc a eu tout kufa mais nazo confirmé bino ezali nouvelle moko ya lukuta président de la République Nabiso azali na chauffeur morote kombo na ye monsieur Kadima ou Kadi donc ezali nouvelle lukuta to tika ko propager ba nouvelle na période que tozali na makambo mususu ya kosala to lo ba makambo moko ezangatina donc na confirmer bino que donc monsieur Kadima ou ceux qui même sou ba bengé monsieur Kadima Kadi azali chauffeur, il y a présidence de la République, était encore moins il y a président de la République, donc à Koufité, donc président de la République, Nabiso à Koufeli chauffeur, donc nouvelle wana, bozomona et tamboli partout, ezali nango, il y a Lokuta. Donc vraiment, Bolandaka toujours à 5 minutes avec César Ngadi pour Bozoaka, bah nouvelle et à Malonga, bah nouvelle à Solo Ndenge Binomongo, Bozali Kolanda 5 minutes parce que Bozali na confiance dans vous, et bien plus 5 minutes, ezali cours, il y a éducation civique. Tikaka jamais ndeng tozali boy ke batuba ya kana ba nouvelle ma beso ka ba mekit biso to ko répliquer ba mekika ka bo biso to répliquer mais soki bo yoki ke likambo ezali biso to lobeleli yango to koloba neti donc dossier oyo ya André Kimbuta oyo a tiki découvert na interdiction bancaire na eloko net hôtel de ville mutuku tuté eloko net hôtel de ville et une interdiction bancaire n'a découvert il y a 600 millions ce qui combien donc ils allaient passer na monter ma méthode promettre bino to ningi to zo ba élément surtout to sangisa yango to bête la bino masolo wana to yebisa bino ndenge ko leka po batunyo suwana donc bako suka na makala bako bikate ndenge tozo yebisa bino que vraiment bozala bino calme au président de la République azo sala a ABC batu mususu ba mauvaise langue alobi na biso botika bango baloba
botika bango baloba ndenge bamesana oloba mais oyo nga nazosala nazali mbende te nazali yuma te nazali zoba te nayebi oyo nazosala ekozala surprise sur surprise donc vraiment bozala bino calme monsieur Akere oyo camerounais oyo PNID etindi ye aye kozwa mbongo ba congolais te parce que ba refouté na Congo te aye kozwa esika moko ya congolais te ezali choix oyo ba pesa ki po ye azala parce que ye azali mosali moko international asalaka na ba mboka nyoso tout poka mboka na biso beba kanambe mutu azwa batu moko soko ba 8 awa pe beba na lera kala batu na biso ba professeur nimi ba professeur ebele ya mayele bazali na bamboka na biso babandai kondo sala pon na bamboka mosusu na ba Cameroun na ba Côte d'Ivoire babandai ko zwa mayele na biso kutu batu mosusu ya bamboka na bazo zwa mayele awa parce que kanambe azana batu te oyo ya solo oyo ya ba mayele moko moko kutu ya ba mayele azwa bango comme ça bango zoba yango no monike basalaka appel na biso te donc ce président de la République na biso asali kutu appel te azui ndengi etengami ndengi etangami ke azwa ndenge PNID esengi azwa donc monsieur Akere parce que etangami ndenge wana et puis ezali po na intérêt na biso ya mboka na biso parce que peuple congolais boko sepela na yebisi bino boko sepela oya kamere bo sepeli te boko sepela penza donc bo vandi penza donc ozali ko seka na ekoseka donc mboka na biso ekomi exemplaire pe ekotikalaka exemplaire. Donc bino moko po na ko conclure makambo oyo ya monsieur Akere na lingina lakisa bino bomoni spot moko ezali koleka na télévision na biso RTNC ezali ko pesa esengo ya kosakana te oyo penza ezali kolakisa Papa Tshisekedi ndenga lobaki makambo ya corruption nakambo ya makambo ya état de droit donc Papa Etienne Tshisekedi a lobby mwana na ye au président na biso sikoyo Félix Antoine Tshisekedi a lobby pe asale yango sikoyo bino moko botala en tout cas sport e pesi biso penza et sengo penza na mitema ezali ko lakisa bino ke Congo na biso ezali ko lakisa biso ke Congo na biso échanger bino moko bolanda sport ezali ko leka na kanisi botala ki na télévision nationale ezali ko leka avant information ezali ko leka tout le temps. On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi qu'on détourne à Bandi Bako, le temps tu vois que Balandi on a besoin. On n'a pas peur. Nous y avons cru. Mais ce que mon conseil lobby a dit bon du Kamako point au salaire au yo, aux amants à Maïnanga, c'est vrai, au Tangana yo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Binomo Boitolanda, donc Papa Tshisekedi a expliqué bien, donc président Nabiso après a expliqué pe na français et puis boyogi pe na suka na lingala banoko yaya. Donc moi na kina ils ont expliqué penza omoni yo oza mwana massa nanga donc yo omoni ozali massa nanga mwana mai nanga mais totanga ba chiku be banini mais soki mbrenge ozui bala otina non makambo penza il faut kota boloka expliquer pe ezayem tazo kangate ezali yete mezali justice oyo ekosala na état de droit donc zoka pena lingala ya bayaya ya banoko lingala la musique donc kutu éviter est-ce kanamba ko lo babo et puis est-ce que ye kanamba zo comprendre azaka na ndako zo tuna oyi munda chika donc alobinini azo tuna suki alobini est-ce kanamba ye lingala akoloba est-ce que tu zo comprendre lingala wana azo comprendre pour za biso ya banakin ya biso ya ba congolais donc vraiment azo tuna ka Orive, c'est quoi là? Munapeka, azo comprendre le côté pour boye baga keto. Donc pour comprendre que ezali makamuna biso, pour beta langilo il faut ça ya noko. Mwanakin, donc mwana Congo, donc lingalo na makambo zo comprendre penza que au lobby peut saleli donc pour comprendre que donc Congo na biso est commis na tête nango mwana ya kin donc noko yaya
donc mutuku to sakanate donc vraiment bino moko bomoni donc likambo kolobate donc sport ezoleka pamba tout le temps na RTNC ezopesa lengi biso ko to récupérer to tchango vraiment na pembeni nde to bondo tcha to tchango na kati générique na biso pour ekota batu na kati mutu. Donc ba makambo bo écoute il fallait RTNC ba makambo bo il fallait ça ngo bandakala parce que to moni eloko ngo et de sport ngo utina présidence de la République mutu sali ngo et puis apesa ngo RTNC ba biloko bo il faut RTNC yemoko eboulé depuis que ba état de tout salama ye PDG wana soki na ba kombo soko ya kanambe soni musala nini ministre de l'information musala nini ba biloko katondo mona OK Mobutu revanda ka bo ba saleli eloko bo et puis siko to komi pe na kati ya masolo est-ce que donc depuis Congo na biso banda est-ce que ba kanga directeur ya cabinet yibi et si ba kanga directeur ya cabinet yibi donc il faut bango ba utiliser le kondengona ba sala ndenge les attaques président de la République a ça le loko bo po apesa bango ezala raté donc vraiment ezali pasi na ma na motema mais boye bakaka ke boko sepela kalate boko sepela. Donc 5 minutes à l'élo, il fallait tout bête à cette na makambo oh ya monsieur Akere sujet camerounais oh nid atindi pour na makambo corruption pour et le bien belé donc président de la République azu camerounais bongo ba congolais bazalité n'expliquer bino ndenge zali bozala calme bozala na confiance na président de la République boko sepela peuple congolais to bandi déjà ko sepela to ko sepela et puis nouvelle oh na bino à Lokuta président de la République à Koufeli chauffeur té nous surtout on ezali ba nouvelle ya Lokuta. Donc comme presque à la fin il y a émission na biso boyebika soki na komi na suka il y a émission donc on appelle ça la base mbote ndeka na lobaka. Je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire. Donc je reste toujours friand de vos commentaires, de vos suggestions, de vos observations, même critiques. N'hésitez pas à me les faire parvenir par les billets de notre site internet cleboisoriginal.com ainsi que sur notre compte YouTube. Donc ce qui n'a comme qu'à souka ya émission boyebika qui na pesaka base mbote na pesaka bino que jamais to kokiko tika mutu na biso donc nazo pesa bino pour information donc mercredi onde azali ko kita vraiment na sama belé donc to kobanda toujours na Ziko honorable Ziko Mayele le député indéboulonnable Ziko Mayele to kobosana kayote jamais na nyo surtout au salapo na 5 minutes avec César Ngadi na nyo surtout au salapo na mboka na donc yo yebaki ozalika kanabiso malgré que au tiki biso mais to kobosana Nakayote, l'honorable Nabiso Ziko Mayele. Donc merci yo Nzambe akoyamba yo esika kuna yo okei. Donc ce que tokei na katia Suisse pour na kopesa Ambro Génie Suissaire bambo tebele yazali donc patriote munene na pesa ibino na bonne année les kaki na ba Noël akendeki ko fêter on a S azu avion na ye akena S ko fêter Noël donc c'est pas n'importe qui a ko sala donc na katia Suisse donc Ambro Génie Suissaire ba mbote ebele esika yo ozali. Donc toye awa na kati ya Paris pour kopesa mbote na molandi monene ya 5 minutes na kombo ya Mireille Wankake. Donc Mireille Wankake, merci na fidélité non na 5 minutes avec César Ngadi. Donc vraiment merci à trop donc Mireille Wankake. Donc on reste ensemble. Donc toujours na kati ya Paris tozali kopesa mbote na Ziveline na la petite Mingita Nchiku kuna na kati ya 78. Merci na fidélité nous na 5 minutes avec César Ngadi. Natikali kaka na kati ya Paris pour na kopesa Gigale le rassembleur yabana Montikil donc Gigale yoza mutababoul Gigale petit nanga le rassembleur yabana Montikil moni boulot bimisi ya ba photo et le tina ba problème donc Gigale le rassembleur yabana Montikil merci na nyoso tout au sala rapport na bana mbinza na nyoso tout pe au sala rapport na mboka na donc Gigale le rassembleur yabana Montikil merci donc na keisiko na kati ya lola na kati ya Bruxelles pour Christian Londolé donc ba mbote ebele petit nanga fo benga avie na yo do yom to mesana ki chaque semaine ozo benga vie mikolo ozo benga te ben na ebi ke oza confiné donc confirmer les kamalamu après yangonde to remona donc Christian Londolé na kati ya Bruxelles ba mbote ebele esika yo ozali. Donc tozongi awa na kati ya Paris po na kopesa mbote na Mikal ya bana lemba nyoso tout donc par le biais ya Francis Elanga président na bango Francis Elanga na mwasi na ye Nene Makumbu donc ba fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi toke isiko na kati ya États-Unis d'Amérique po na kopesa maman
maman sociale Niki Nyanga, maman sociale Niki Nyanga, merci toyebi ki anniversaire et les kaki malamu donc maman sociale Kalate oko zongela biso toke sigo na kati ya London pour na kopesa mbote na Josué Kano ki kakamene donc yo zali déjà par obligation na kati ya 5 minutes avec César Ngadi toujours na kati ya London tozali kopesa mbote na maître Wera Mukuna donc il est vraiment donc jamais tokoko bosana na 5 minutes avec César Ngadi obi ki asoko tangi maître Wera Mukuna robosana te maître Rajamoule bazalaka bango mibale na maître Wera Mukuna donc torosukisa na kati ya Belgique pour na kopesa Lolo Munongo ba mbote belé azali muninga ya Doudou Swami Doudoulé depuis bomwana donc Lolo Munongo soki to lobi Lolo Munongo to robosana te Brice Mpiana na kati ya 91 Brice Mpiana donc merci na Michel na bino bozalaka nango tilelo na Doudou Swami Doudoulé et pesaka biso esengo donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures avec grand plaisir pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Yalolo Chouami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur Cléboa Original. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Kanambe, bozala calme, boko sepela. Il faut voir Masolo, Nambuchu, Penadikos. À très bientôt.